pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Kande tulobaka kolala kolamuka na ya pasi, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na basango, kolala kolamuka na makambo sur makambo bandeko nanga na niveau moko pas possible. Bandeko nanga na lobaki yango deja. Na bandi batu o balandaka nga bayebi. Na lobaki yango deja ke ba comédien na biso balingana. Ba comédien na biso balingana parce que chaque année tozalaka toujours na basango ya pasi concernant ba comédien na biso, tozalaka toujours na basango ya mawa concernant ba comédien na biso chaque année. Donc année soki ekoti ya sika année to kota na 2025 ezalaka pasi. Mais de l'autre côté to mona kaka ba comédien na biso ko bebana, ba comédien na biso ko swana, ba comédien na biso makambo sur makambo. Lelo na yeli bino papa na biso Yandiwan, na yebi bato ebele ba yebi ke atiki biso. Eza na ba émission oya sala avant diwa na ye. La famille eza ka pasi. To tambola na kobanga nzambe, to tambola na bolingo. Kande na lobaka toujours et encore, vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi toya neti bapaya. Toza bapaya. Kandenge tozalaka olamuki na tongo lobi lelo na okendo tala kamaradi nanga kingandi lobi kuna na okendo tala mutu kingandi oyebi ke ta na okende na ndaku na ye bien que toyebani bien que toza bandeko mena za mupaya na ndaku na ye. C'est de la même façon na se ya moi. Toza bapaya. To bongisa ndenge ni na kotambola parce que lelo to lobi nzamba koki ko bengisa yo, nzamba koki ko bengisa nga. Na tango nzamba bengisaka biso moyen to boya, moyen to loba te ke no nanu na lingi na sala kivantar, nanu na lingi na mela masanga, nanu na lingi na lata ezate. Tokendaka bandeko na nga na niveau moko ya somo. Eza pasi. Ba joyeux anniversaire nanu na ba onyoso bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Wana je profite de l'occasion pour na ko souhaiter joyeux anniversaire à Ursule Boteloa, Naïbi Batebele Bayebiye, c'est ma sœur jumelle, ma sœur chérie, a fêtaki anniversaire na ye lobby le 25 décembre. Kandenge ezalaka lobby tozaki busy. Donc moi ta au côté sa émission lobby ezalaki te, yango ne ko profiter lelo pour na ko souhaiter ye ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya tokos. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba célébrer. So yo célébrer anniversaire na yo en tout cas. Étoile Nines TV na équipe na Mobimba ba yeko souhaiter bino na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko ba joyeux anniversaire. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na ndenge moko malamu, na ndenge moko kitoko, na ndenge moko gu, na ndenge moko penza ya bio. Bandeko nanga ba mapango koteka yango wana. Kande na lobaka toujours et encore, sombelaka bana na yo lupangu, sombaka lupangu po na bana na yo, sombaka lupangu pe po na yo moko. Ba mapango to oteka na $750 ya pamba, y compris les documents. Tango to lobaka y compris les documents, tina ba mikanda ya cadastre. Parce que ebele abatu batu na mama Étoiline, oh mama Étoiline chiko mikanda ya cadastre. Oui, mikanda ya cadastre bandeko nanga eza na kati. Donc tango somba lupangu na yo na mikanda nyonso oyo esengelaka soki
mutu asombi lupangu nyonso bakopesa yo na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu na sango ya pasi, toye lisusu na sango ya mawa. Ka ndenge boyebi, comédien na biso na kombo ya Yandiwan akufaki depuis lobby Noël na babutu hein. Donc tango tola mukana Noël nde tango akufaki. Nini ebomaki ye na ebandi ebele ya bato toyebi eza crise, apikaki crise na kati ya butu yango emimaki ye bandeko na ngai. Mais ya pasi eza na maloba ya suka oyo papa na biso Yandiwan atikaki. Ba maloba wana na kolingana tiela bino boyo kango bandeko na nga bino moko na matoi na bino. Na boyi ngana ya kosala interprétation awa te, mais na ko préférer na tiela bino moko boyoka nini ekomela ye boya ko comprendre ke na kati ya ba comédien na biso bandeko nanga ba comédien baza na mitema mabe. La plupart ya ba comédien bazokufa liwa ezo uta kaka na kati ya ba comédien bazo bomanaka bango na bango. Donc ebele ya makambo, ebele ya liwa tango bomoni comédien akufi ezalaka mingi ka la plupart ya ba comédien. Bon, avant na tiela bino mwa maloba ya papa na biso Yandiwan, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, soki okoti mbala sika na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, na osenga na yo s'abonner massivement. Tango ozo s'abonaka bongo, n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker okosi olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko la famille kande bomo na Gavker. Gavker a eli biso ba solution ya kilikili. Gavker a eli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker kokosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi. Gavker azawana azosungaka ba problème o etali hémorroïde interne tope externe, azosungaka na ba makambo o etali AVC, o etali sukali, tension, pota libumu o esila kate, manque ya appétit, bande konanga ba biloko nyonso donc bibela nyonso eza na kati ya nzoto na bino. Gavker azana ba solution ya makasi pe ya kitoko. Ya o etali ba papa, eza na ba papa mosusu ki bo papa ekomi kosala lisusu bien te, papa okomi kotelema lisusu te. En tout cas benga Gavker, ba solution ya malamu pe ya makasi ezali kaka na Gavker na système moko ya bia. Etala mabota ya ba papa, etala mabota ya ba mama, Gavker azana bakisi moko eza très efficace. Ozana problème ya ba bouton na elongi, olingi o changer moi teinture, Gavker azana bakisi ba comprimé, azana ba tonga oyo ezana conséquence ata mon côté. Donc na Gavker bandeko nanga place solution ya o etali ba santé na biso ezali na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga kande na bandolo ba makambo ya Yandiwan comédien na biso oya uti kotika biso toyebi biso nyonso aza comédien moko abanda musala na ekala, abanda musala na epinza kala, aza parmi ba icône ya théâtre ya mboka na biso. Donc musala na epinza asalaki musala na motema na nyonso, asalaki musala na na bolingo penza nyonso, asalaki musala na penza na otolobaka amipesaki ye nyonso na kati.
mais eye kosala que non nzambe ana décidé moyen tosala autrement eza te mpe ekotikala kozala te ezalaka mwa bongo. Voilà la famille natiela bino nanu maloba ya Yan Diwan avant akufa oyo alobaki à partir ya wana tokoyeba penza nini ezoleka na kati ya bacomédien makambo nini elekaka kuna mokili oyo ezaka ya kobanga la famille tolanda nanu et on se retrouve juste après. Ce sont mes frères, mes soeurs. Je parle des comédiens de Lemba, voilà. Comédien quoi? Comédien et Lemba. Quelques-uns, bakozala. Moutinho ça mala mouté. Batama bébé bazalaka tout ça bon. Naye bakelo omoko ndeko nangata na zu trophée. Ya meilleur artiste et comédien. OK. Comme award. Nazaki premier, Kalunga Maka première na ninga basi, nga côté mibali. Interprète masculine. Donc 3 jours après, donc on a vu penza maladie. Maladie nini wana? Oh, maladie wana na yeba ngote. Parce que même sur sa toilette, na côté toilette, même il faut moi ça rosoyo. Vous comprenez, madame na ya zoya bendio. Donc na koma ki penza paralysé. Ba meminga na hôpital. Donc comme il ngambuko 3 jours après, famille est tamboli. Ba chrétien te lo bango batamboli ba découvrir comment moko nga na yebi na domaine na biso ba découvrir comment mo na yebi na domaine na biso o kingani mta osalo boy papa likam nini no sala ndeko no boye na koma ki penza ozo sa toilette makila koma penza yote na koma mabele ko ramper le corps la serpent master ngo pe na yebi Moi na Lemba pe. Moi na Lemba. Cela ne veut pas dire que non ba Lemba nous c'est bazar mystique. Ba ta bien bazali n'était modéré to coopéra vrai hein. Modriche de to coopéra na biso bien tout ça mais et lo kwa bonge salara kitoroté. Kitoroté beda trophée. Rapport nini ko sala muninga mabe. Parce que to comment la problème moko bana Lemba ba koma ki ndenge mo boye. Ba comme na moi ezaleli moko boye ezaleli wana ezali ko sala question qui cope yé côté la Lemba en tout cas Lemba face à caparé na part du lion. OK. Donc ma bépende yaki à côté wana mais tout le monde n'est pas mauvais. Na ndenge ameka pe ko tubela qui quand même. A tubela ka tant fazu pression famille. Tant fazu pression famille penza meki ko loba ko loba bon Dieu a limbisaki il est quand on peut très bien. Voilà la famille tozongi na bandi ebele ya batu touti koyoka message ya papa na biso touti kolanda message na ye ya suka tango yaki kozwa trophée na ye ndenge batielaki ye maladi mais nzambe aza kaka nzambe aza na bolingo na tawana nzambe apermetraki te ke non akufa yango tomonaki papa na biso abikaki bino moko boyoki na matoi alobi muto abwakela ye maladi ezalaki comédien ezalaki muto wa famille na bango te ezalaki muto wa quartier na bango te mais comédien de muto abwakela ye maladi émission ezalaki emulai nakataki bino moko boyebi na musala nyonso tolandelaka mibeko donc soki point maloba bato ekomi pe ebele na émission ezalaka lisusu bien te il faut maloba nanga nde ezala ebele na système ka ya torkos yango bandeko nanga na opesa ka conseil na mokili la famille mokili eza ya kobeba mokili eza somo mokili eza ya kobanga eza na batu mosusu batiaka bango mopanzi na yo te eza na batu mosusu batiaka bango mopanzi eza na batu mosusu o batiaka pembeni eza na batu mosusu o batiaka pembeni te soki omoni mutu moko azoya na nzela na yo alingi bosala kikamaraderie mais o sentir motema na yo ezolinga te komekata kutu koforce te tika penza na ndenge na yo ya bien tika penza parce que mokili oyo eza na batu mosusu baotielanaka batu ba poison mutu kutu ozalaka na problème na ye te mosusu aleki yo na vie mosusu bandeko nanga noyeba te
lelo oyo ekomi mokili moko ya kobanga pe ya kobangisa. Bomoni biso tosala na ba réseaux sociaux oyo tomona makambo ebele penza makasi tokomi kobanga makambo moko ya kobangisa. Ezala batu mosusu na ba poison tina ba église. Muto aza na église, un diacre de l'église azotie la pasteur poison. Boyebisanga soki batu na église ba osala bongo. Que dire batu a quartier, batu a famille, batu a musala. Alors tozalaka keba. Yango nga na lobaka toujours na batu mwana nzambe aliaka biliali te. Eza na ba place mosusu bakendaka baliaka te. Lelo tokomi komona batu ebele ako préférer na ye akendaka feti ba invitaka ye na ba feti soki feti ye wana ba benganga omona batu mosusu akomi na kosenga invitation ya makasi. Eza pasi place okolia poison okoyeba te. Eza na batu mosusu aozo inayoka pona suki okangisaki. Batu mosusu ka pona poudre oyo ya pamba otiaki. Batu mosusu ka sapatu bayebi te sapatu na yo ozwaki yango wapi. Peut-être bakabela yo sapatu. Mais yetango amoni kaka alati Nike alati Adidas toko mona toko akoyeba. Mutu alingi aboma yo. Alors tozalaka keba. Mokileza ya kobeba et surtout kana lobaka ozana problème. Yebaka nano koki kobetela lisolo. Lelo batu mosusu bazokufa likola ki vantar. Eza na ba vantar moko boyo sala. Eza na ba makambo moko sala. Siko batu bakomi kokanisela yo ke na ozana ba mbongo za boyo nzoka. Ozana ata na eloko moko te batu baye ko boma yo pa. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà, kande na bandoloba. Batu mosusu baoboma yo kaka pona statut amonaki na nini na face na WhatsApp na yo tie ka statut ya pamba. Mosusu ba invitaki yo na feti moko boy. Mosusu soki ndeko na yo invitaki yo na restaurant boke bolio kangisi ka photo wana tanga monike olia mbala moko. Ye alingi aboma yo. Yango bandeko nanga tozala kakeba mokili oyo tozala na vie moko ya kobatama. Eza na babiloko nyonso to batiaka na public te. Eza na babiloko nyonso to ba exposaka te. Eza na babiloko mosusu bandeko nanga basalaka semblant. Ata oza nango ata oza nango te sala semblant batama. Parce que mokili eza ya kobeba. Na kala wana kindoki ezalaki ka kindoki ya famille. Mais na kilelo oyo ezalaka lisusu kindoki ya famille te. Ekoma nango kindoki ya quartier, kindoki ya connaissance, kindoki ya musala. Donc kindoki komi nango partout batu bakoma na accès à kokota na ba vie ya batu na facilité nyonso. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont là. Alors tozalaka keba. Yango ka ya mukeba ndeko nanga na ningaki na partager na bino na présenter pe ba condoléances na famille mobimba ya Yandiwan na ndenge